Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota nangai nazongeli bino lisusu lelo kolakisa bino lupango oyo ya kitoko oyo eza construction ya sika nanu muta fandi te. Donc eza ndako ya sika bauti kotonga tozwi décision ya koteka yango. Donc voilà un peu ndako ndenge ezali oyo tomona likolo eza payotte nayebi te tobenga yango payotte veranda wana bino moko bokoyeba ndenge ya koutilize yango ndako yango oyo eza escalier komata ti na balcon likolo wana voilà vrai non nango yango wana balcon oyo eza escalier komati likolo na balcon donc eza ndako batongi sika moko nango asepeli toteka yango ndako oyo ezali oyo eza payotte likolo balcon nde na loba liboso eza balcon eza ndako ya 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain toilette visiteurs na bandeli 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain toilette visiteurs. Donc ndako eza ya sika ndako ya propre oyo eza ke osombi okoti mbala moko donc batiango $80,000 na lobi ndako eza $80,000 donc tala ba dépense salami oyo eza veranda pokota na salon yango oyo ezali plafond sika atokoti net na salon yango oyo voilà ndako ndenge ezali donc kota sokola fanda donc awa ata pona bakisa ata lititi eza te donc courant ezali makambo to eza kitoko batiango $80,000 à discuter. $80,000 à discuter. 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, toilette visiteurs, balcon likolo, ndeko ba payotte, donc balcon likolo kitoko oza mobimba. Lupango yango yo donc ndeka na bandeko lakisa toujours awa toza na kati en attendant to uta na kati et explication belé te tout le monde a blondé zali oyo eza ba chambre bomoni ba porte à chambre na ba clé donc muta tongia na mutema moko par rapport ka ya ba makambu to kutani na yango esengi keno toteka yango donc lupango oyo eza na commune ya Ntsele donc eza na commune ya Ntsele na quartier Canada ba o ba yebi Ntsele bien ba yebi place o na zolo ba quartier Canada donc eza référence nango eza Simon Plaza eza na entrée à plaza Kinkole entrée à plaza donc eza Kinkole mo ya ibandeli na entrée ya plaza eza on a na quartier Canada $80,000 à discuter. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup.